Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Oyoki awa, balobi ke moto yo aboyi mwasi na ye. Mais ake ko bala mwasi mususu asali adultère. Ouais, pour comprendre te atikani ignorance. Awa bobi enik ezali moto yo aza impuissant nakoloba mobali to mwasi donc azana enik. Donc akoko bala te. Siko yo ko bala moto abongo aza enik. Et Nzamba lui dit que motoyo ndenga zawa parce que Babi a expliqué bien. Il a des éniques qui a botama bongo, aza énique. Vous comprenez? Mais musu batoné ba commissaire énique. Il y a des réalités. Obimaki na mosa mutu, topo obimaki na mosa ndumba surtout système angeza na basi ba este. Obimi opese mbongo te abomio. Et là et loko elali. Et donc okobanda nyoso tout comment impuissant libela. Yinanga mwasi to bimina ye azuzemi. Tanga zuzemi mais bon local dans aventurier alors yango peut créer un problème la place on a bando vendre voilà d'abord bitumba izalaki nano kimi ezate et tout bazo torturer yo mais iyo kutana likambo wana wow wana ezalaki somo nde salaki que même na kité wana babingana parce que babingana ngai plusieurs fois wana alors nde esali que nzamba yoko sunga na la l'église kuna pe ba mundir nga d'abord l'église et puis na ke pastani nzamba yesu matukuta na frère oyo nini nde to voyager na ye ti na zongi na moi quelque chose moi si aye ko bota ainsi de suite bon tanga ne ba droit avant na kende ba senga ba droit nde ba senga ba droit mikongo na ke na pesi mais moi si azana na zemi il y a 3 mois na kangi na mobali to continuer mais buzo ba trop mais bref moi si asali ekobo 11 fois. Oh. Nazo limbisa ya zo senga bolimbisa. Je ne sais pas ce qui Bible ngo o tozotanga ce qui bo comprendre ngo bien. Na pas pasteur et makambo pe ya kombi bandi tutu esimbité ainsi de suite nde banko oya bando salanga et tout esimba kiti. Na biloko lia yo. Voilà. Et yo kutana ke grand frère akufi. Grand frère yanga. Tozale 3. Mais grand frère Koufa tout cas ngana petit frère nangai oya landinga vala matanga nde nazongi na famille toleli tout pasteur amona na te talaka na église zalaki après pasteur c'est moi mais pasteur na camarade na docteur Peter bazole kawana kutu bazole ka na direction frigo baké na vini kimbala et papa moko quand même non sala aussi maman bon baké prier. Donc, cousin n'a pas dit, pasteur, mais mon ton ami n'a pas prouvé. Tu as prouvé. Hein, tu as bakenda bayate. Tant matin que sili, nde, ce qu'il fallait, n'a kende kuna, et pas pasteur pour na joie, moi mon Sofia nangai. Voilà. Na commune de nabisier, na papa. Ngana moni penza, na sa leçon zambete. Mieux vaut, na zala kaka, frère. Nous avons nous soutenir mais cause la penza boué au serviteur. Rien. Est-ce qu'on réfléchir pour ngate mutu na bengo ya bengo nzambe nga bien na réfléchir. Na sala ki bongo pour na bayaki déjà na monnaie que mieux vaut au vivre na ba sango que na ba pasteur. La paix na pavement libanda batu surtout ba lali na ndako ngana na libanda na pavement. Tellement pongi pesate na kumolela na mizambe boy na sala nini na vie boy pona nini kaka pasi nyoso kaka ngai boy na sala nini kana le boy na sala nini na moni ba moko pwa lumière yeso amelenga boy obon kande caméra ezabo toze à 1 mètre pwa na tika atuni ngai wana tuni asimina ngate atuni ngai Josué olingi okufa to obika. Alors, Yesu ebisinga lobi boy. Ondimi ngabi na ndimi. Ondimi ngabi na ndimi. Abi bika. Atika bika. Nokimba moko pwa. Na koto. C'est comme si ba longoli eloko moko boy. Na komi bia bifukama, na fukami atenga loboko. Tanga tieka loboko nokilo kwa. Omone mutu soki o simbi reche zo lengi satoni ne. Ezo lengi sa. Na lengi moko. Na kanya. Ba moko disparaître. Bozali ebele ebokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande kola bino.
napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Bisso Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Beauté, Balandinho c'est chez Bisso Télévision. Bienvenue dans votre émission Réponse à nos questions sur votre chaîne, une chaîne professionnelle éducative. Chez Bisso Télévision, comme on dit toujours, la chaîne qui vous ressemble. Chaîne Oyo et Kokani Nabino. Pourquoi on le dit Kokani Nabino? Parce que on sait que vous êtes tellement magnifique, tellement élégant, tellement tendre, tellement spirituel. Et Bozana Bonzambe, Kati Nabino, parce que c'est une chaîne chrétienne, c'est pour cela. On ne cesse jamais de le dire, la chaîne qui vous ressemble. Chaîne Oyo Kokani Nabino. Déjà plus de 119 000 abonnés. On atteint bientôt 120 000 abonnés. C'est simple pour s'abonner dans votre chaîne, notre chaîne chez Bisso Télévision. Allez là où c'est écrit en rouge, s'abonner, appuyer. Alors pour avoir toute notification, une fois que vous êtes en ligne, vous allez voir des émissions directes dans nos notifications. Appuyez là où il y a la cloche. Vous allez avoir toute notification sur notre chaîne. Donc, actualité politique, religieuse, musique, tout, surtout ce qui est religion. Vous ne serez jamais déçus. C'est votre chaîne chez Bisso Télévision. Merci à toute l'équipe de chez Bisso Télévision. Je vois Jonathan Moukadi derrière la caméra. Merci à toi. Merci beaucoup à Chic Moukadi, Denis Monsolo à la réalisation. Merci à l'assistance de l'ingénieur Christian. Et puis, merci beaucoup à l'assistance de Blessing Casemiro de la presse. Elle, une consoeur qui fait très bien son boulot. Merci à toi. Voilà, aujourd'hui, je suis encore une fois de plus avec l'homme de Dieu. Vous étiez tellement impatient de le revoir encore une fois de plus. Il y avait tellement de questions à poser. C'est qui cet homme? C'est le prophète intègre, c'est comme ça que je l'appelle. Prophète Josué Lokamba, à qui on va continuer notre témoignage. Mais aujourd'hui, on va plus rester un peu dans la question Oyo Botuni parce que c'est une question très très pertinente de voir. Maman, Ndeko a une question vraiment Maboko Mingi, na Betelio, pour la Mutuna Kitoko. Avant de commencer l'émission, on a déjà parlé un peu de ça avec l'homme de Dieu. Et vous allez voir comment l'homme de Dieu a eu très mal de supporter tout ce qui s'est passé avec la maman qui est la mère de ses enfants. Bananaï à Liboso, dans la période naïe, à temps passé. Merci beaucoup à mes partenaires. Merci à ma maman chérie, Aminata Nongala Bile depuis Londres, je te salue. Merci à Yari Nongala Yanzambi et puis il y a Charlie Nongala. Prophète, je suis le Kamba. Oui. Évangéliste, je suis le Kamba. Et puis frère Josué le Kamba. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. En tout cas, très bien. En tout cas, la yambara nangai mais bateau va comme impatient ya ozala yo mingi ba bonné la biso. Oui oui. Ba comme impatient ya ko yoka makamuna yo témoignage masolo na yo et édifiera bango mingi. Oui, oui. Est-ce qu'on peut dire un mot avant tout qu'il y ait la prière avant tout kota na ba bonné la biso? Un mot ezali oyo na kokoloba. Oui. Yesu alobi boy. Il faut toujours persévérer. Très bien. Parce que fruit à persévérance, nde ezalaka malamu, voilà, la vie éternelle, la bénédiction et tout et tout et tout. Mais on tout ça, le premier commandement, où il y a sorti quelque chose qui est ezali dans Matthieu chapitre 22. Natanga. Oui, oui. Ce qui n'a pas autant parce que moi, c'est très important. Très 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 important. Dengue otuni Matthieu chapitre 22. Verset 40. Matthieu chapitre 22. Na 40, hein? De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Commandement est nini? Bon, na Matthieu Soumouké. Na 34. Na 34. Na 34. Parce que des commandements des englobés tout. Donc ce que vous zangi yango, c'est que vous zangi payé sous, vous zanzambete. Amen. Tanga yango. Na 34, le pharisien ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, les Sadducéens s'y rassemblèrent. On a continué à 35. Oui. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question. Oui, ok. Docteur de la loi. Basé par pharisien. Mais à ça, docteur
Il y a loi. Il y a tout nié sous question. Pour l'éprouver. Ah. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Ah. Jésus lui répondit dans 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dans 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Ok. Quand tu as mis balai, parce qu'il y a des. Voilà. 39. Et voici le second. Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi-même. Na 40, Totangaki. Totangaki. Oui. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Oui, ok. Amen. Donc, Nzambe alingi ke biso bana na ye. Yango toyemba quand même na catholique. Écoutez Israël, la parole dit Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Écoutez Israël, je suis le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras. Tu aimeras ton prochain. Okolinga nzambe na yo na motema mobimba na makasi na yo nyonso na makasi na yo tout de tout ton cœur. C'est le premier commandement. Et le second qui lui est semblable, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Abi soki muto parvenir na makambo yo na deux commandements oyo esili o gagner nzambe. Vous comprenez ce que c'est pourquoi nazozonga lisusu muke pona ko bana bandeko ba nyonso balingi ngai pe balingi pe nzambe balingi émission oyo que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Na pamboli bino na kombo na Yesu. Amen. On est béni. Voilà. Avant tout kota na. Ba pe na lingi bino makasi. Amen. Parce que na lingi bino te na koko ya koloba ba mystère oyo te. Les komoka bangaki abi gare na oyo po ezaki ba tek na biso émission muto yo ande koluka kokosa e mamba mboko eto abi kaza pour te mais gare wana ndeko ala benga papa silikité papa silikité. Voilà, avant tout kota la baie ya émission na biso okokumba biso na prière amutier. Merci beaucoup. Ndeko avant to banda ndenge mokanda ya Timothée lobi na 1 Timothée chapitre 2 verset 1er au kititi na 4 et lobi que en toute chose nous devons d'abord commencer par la prière. Tosambela. Amen. Nzambe na nguya yo zali nzambe ya solo kombo na yo Jésus-Christ. Ndo tozo confesser. Papa kamba biso na émission oyo ndengo permettre to passer pambola journaliste na batu nyonso bakolanda bazala édifier bo bazana ba problème bazwa solution. Au nom de Jésus-Christ ndé na déclaré amen. Amen. Voilà, merci beaucoup à celui qu'on appelle Pomba Swag Kaloboutique, merci à toi, merci à l'école mondiale, l'école puissant 00243 ya Willy Mocheni, merci à toi, merci à les millionnaires à Kilante, Oscar à Maritou, Djoko, merci, voilà, merci beaucoup à tous nos fans, tous nos abonnés, BBC Vonga depuis Istanbul, vous êtes tellement nombreux de nous suivre partout dans le monde. Voilà, aujourd'hui je suis encore là, c'est lui qu'on commence à l'appeler Papa. On est impatient. Bravo bureau papa, on est impatient parce qu'ils veulent toujours comprendre, écouter aussi la parole pour être édifié. Voilà. Avant tout cas, la question, il y a des quoi tunaki pour la maman. On voulait avoir un témoignage autour de la papa Bande Kobela Motema. Il avait un problème de cœur. Comment s'est passé avant de dire un mot, on peut suivre ensemble avec vous, si vous le permettre. Suivons ensemble cet élément. Merci si on est de cœur avec Jonathan Moukadi à la réalisation des Dimiges. On se retrouve juste après. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bongo Robert. Bongo Robert. Oui, na uta na mai ndombe na mboka kobo nyoki. Na nyoki. Oui. Oyaki awa pona makaya malabe suti ka voyage pa ba sukine. Oyaki awa santé za bien te. Siko obele na bela ki na kati awa docteur na motema. Docteur Vino makila donc tamula bien te. Misisa na yo ya motema ese bedi. Te na makolo mai ka. Makolo ko vimba. Watu wengi sikabuza examen atali ya pesi na kwa kisi wa susu alino les esprits de mort to mukili isaba to le kali esprit de mort kangio zio kufa umela lisute yango wala na ba médecin ba bio ko bika sute ba lu na bika lisute ngiye pewa ba pesi ba kisi na meli na mo solution tele solution zati kama mke ya ndenge wana ngote
dala na kaka nzambe soki balobi ke na kokufa emake nakufa na kati na mokolo me nakufa na mokili te yango wana nayeki epa na yesu nayeki nalandaki formation moko nayebaki na radio nalandi yango nalandi kopesa adresse natuni déjà baadresse wana nalandi te awa vraiment nayeki mpe basali na nzambe batie maboko nayoki mpe changement na nzoto direct te sikoyo eloko eza te mokambo mosusu nabandi nayoki lokola mpasi na makolo ezali lisusu nayebisi kaka de satan nayebi ke oza te nayebi ke nade nyoka soki akufi langi na ye ebangisaka nakobangisaka te nayebi oso okufaki kala sikoyo oyaka ozoloba te me okoloba nabaki mpo naloba oyo kamaloba na ngai ya pasi nakoloba efo otia mpenza litoi na monoko na ngai siko ozoloba sika nakomi kobeta mololo nakobela yesu kinalobaki napelaki nabondelaki bana nzambe nga lezana ndenini boye sala tu naloba bien kona koloba nakokumisa makasi mpe nakoyemba makasi alleluya bana nzambe okokumisa makasi mpe okoyemba makasi avoyemba estce bato babela mitema régime boye osesisela oloba baboni papa solution ezaki epa yesu epai na alléluia kaka ne pour jésus papa niabeta menope natambolaki te laki mai ndombe kote ya inongo kuna otakotina banganga namekani eloko te nakoti kote basengele kuna suki kuna ke liboso kuna eloko te basuku aleka kobika te awa mpe na kinshasa bakambo bakomi koloba na ngai kinshasa baminganga mo obakisanga aleno oyo ekomi liwa ona kokufa boyebena ekala kondima nakufa bata mokolo moko te nabeli yesu kristo aya kosunga aye na église mema nzambe ya second souffle asouffle et arétablir yo alleluya bana nzambe parceko okoyemba sikoyo to okoyemba dimanche ezoya ata sika mpe nakoyemba leta melo mpe toyoka kasi merci nakoyemba nzembo moko ekokota monoko na biso ata monoko na bino yemba papa sondolembango yembi ya yengo sotobesa wakilonga yengo Merci beaucoup, merci à tous nos abonnés. Voilà, tout le monde. Papa Zobine. Voilà. C'est ça. C'était comment? Bon, Abeli Motema, pendant plusieurs années, Aza responsable et marié, voilà. Et puis, kuna ba meki même na banganga. Meki na hôpital moderne et simbité, traduit par praticien simbité, banganga et simbité. Jusqu'à ce que papa azalek sous penza bienté. Nde bandeko na ye ba bengi awa. Bon, ba soigner awa. Awa pe ba meki na hôpital, nde ba médecin ba bino kana ye bon, na vite ndenge papa lo que déjà ici li a obika chuté. Alors ba ke pa ba prophète, hein, ba prophète ya Kinshasa. Ba lié pe ba mbongo bandeko ba mekuna. Et le côté pesa boy somba maya boy somba oui donction boy autant somba c'est pesa boy mais ba sanyo se simbité. Nde papa zaivement na suka. Alors ba yolanda biso na radio na RTA. Ba landene na radio ba j'ai adresse nde ba ye. Tant ba ye mais ba meme au mema. Voilà. Bon. Era oyamba nde otune mutuna mbebuka muté bouger mais ba expliquer nga na moto yakine. Alors to sambeli esili na biboso huile d'olive ba ke ba sombi na bondeli na melicier na bon bozonga isusu a kuna ndako bo melicier na buta valala. Na buta valala pe ba melicier. Mais curieusement nzambe asungi papa akomi normal bando loba te akomi loba tout. Donc akomi pe kotambola puisque makolo ezalaki ya kovimba nde
Et ça dit que dimanche, nga surtout que moutazu ya yemoka lati bien affilé tout. Ndenga bomonana. Nini oyo lobaka parce que même témoignage les cas qui wana ezeka. Au lobby car ça nini papa. Bon. Abet que longo va symptôme. Tout les basia. Naloba nini. Omoni batu mingi bazo valoriser Satana. Tant musu Satana zata musika na Jésus. Et donc Jésus aza créateur. Aza chef ya Satana ou ya sala yende Jésus. Ce qu'on omoni te que la lumière et les ténèbres. Ah voilà, bayoka nakate et puis voilà. Alors, ezali nzambe no mutazo sala biloko wana. Ezanga te. Nazoloba vrai. Parce que nous forcé na force à répéter. Très bien. Voilà. On est béni. Alors, c'est au nom de Jésus qu'il a été guéri. Mais si recommandation en Zambé, Jacques chapitre 5, verset 14 à 15, et Zolobake, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, on le d'huile au nom du Seigneur. Amen. La prière de la foi sauvera les malades. Même s'il avait commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Amen. Voilà, c'est ça. On a appliqué ce qui est dans la Bible. Et puis, dans Marc chapitre 6, verset 7 à 13, Jésus-Christ yemoko atindi bayekoli baketeya babonde la pona bato, mais ils ont utilisé 8 d'onction. Ils ont prié pour les malades, ils ont chassé les démons en utilisant aussi l'huile. N'a pas ces versets, Marc chapitre 6, verset 7 à 13. Amen. Donc les apôtres, na Yesu, ba utiliser ngo bato babiki et tout. Voilà. Et c'est pas tout le monde qui utilise huile d'olive, non. Monsieur que to bondelika ke sili. Une autre maman que j'avais reçue, ezeka tokutani na bondeli pona été nzambo bina ngaka yebisi abiki azonga. Et si na bise non maman nzambo bi obiki zonga. Oh. Papa otenga loboko te ngawi na otio loboko te, kwezanga te muto no bikisa. Zonga na yo. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est comme ça, papa Biki a témoigné, a sepelé, a bini, a yembi, a expliqué penze mon a yendenge, a yembi ndembo landi voilà. Toko tozonga siko na vif sujet na bisi za témoignage. Merci. Mais avant témoignage, ezana ndeko tuna une question lobi mais papa, le lobi kitoko mais maman oyo to botane mwana liboso akufite yo kobala isusu ndenge nini parce que na Bible lobi il faut moi si oyo balaki akufa oyo bala lisusu. Merci eza biblique oyo lobi wana eza biblique mais tout répondre bibliquement pour peuple besoin éclaircissement na makamnyos. Je suis un prophète de Dieu, je suis évangéliste, je suis berger, je suis frère Josué. Voilà. Donc c'est que Nzambe nasolaka na Nzambe alobelanga makambibele. Voilà, tobandi. La version mama d'abord oyo alobi wana Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Chapitre 19 voilà, tobandi na verset 3. Chapitre 19 verset 3. Banda na verset 3 tokita OK. Les pharisiens l'abordèrent. Tina 12 voilà. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. 7. Pourquoi donc lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? 8. Il répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes au commencement et il n'était pas ainsi. 9. Mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. Yoka, n'habitez pas comprendre. Mais bato balinga koyoka sauf yanate, balingi kakake nini tanga version. 9 Mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme. Oyo azo boya mosi na ye. Sauf pour l'infidélité. Sauf pour l'infidélité. Et qui en épouse une autre comme un adultère. Comme un adultère. Avant de continuer. Un adultère. Avant de continuer. Hein? Oyoki awa, balobi ke moto yo aboyi mwasi na ye. Mais ake ko bala mwasi mususu asali adultère. Mais awa balobi celui qui répudie sa femme sauf pour l'infidélité. C'est-à-dire pour l'infidélité, ce mot ça sale l'infidélité, tu peux la répudier et obali mususu.
L'intention comprendre. Très bien, très bien. Parce que Yesu alobi, bon, les gens ne comprennent pas les scènes écritures. Bazali toujours borné na eloko moko kaka. Mais ce qui moi ça l'infidélité et que libala na bino sa volonté en Zambie parce que ababi que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint ou ce que Dieu a uni. Voilà, parce que libala oyitu na Nzambe, o Nzambe ne mutasangisi bango. Parce que yo mwasi na yo auti na mokuwa na yo. Loko lokuta na mokuwa na yo, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des difficultés, beaucoup qui se séparer Jamais. Vous comprenez? Mais à l'objet, beaucoup se séparer sauf infidélité. Voilà ndé okoki ko se séparer na ye, ce qui a commettre l'infidélité. Ndio bali mususu. Mais ce qui est infidélité te oboye ko balate. Ko balate. Tikala bongo. Ti jour ya kokufa, ndé ko bala. L'un et l'autre, voilà. Même moi, c'est pending moko, moi, pending moko. Tout continue. Voilà. Na 10, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ouais. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole. Ah oui, ok. Batebele ba comprendre kate, ba comprendre te. Makambo ya Nzambe. Il baza ba pasteur, baza ba serviteur, ba prophète consort mais version yo bato ba comprendre te. Yango na inga expliquer bato muke. Moi to le ka vite fait ezate po, eza likambo yo e bato bazo kufa, bato bazo bela, bato ba kufa pona makambo mabala. Continue témoignage na yo. Voilà, c'est ça. Continuez. Voilà. Abi, il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole. Ok. Mais seulement ceux à qui cela est donné. Oyoki, kaka bato Nzambe yemoko, apesi bango pona ba comprendre. C'est lui qui m'a enseigné. Ce que je vous dis, c'est lui. Oyo, tala nazala bina fandi boy azote yanga. Nakoya na Bible nanga ya kala. O tango Yesu melaki nga tango zana te débat na bâtiment de Jéhovah et abandi conseiller nga qui est Jésus-Christ. Voilà, naoya nango puisque nakoma quand même na nini papier oyo séparé Ancien Testament na Nouveau Testament, voilà. Hein, neti oyo bo. Nakoma wana nakoya na yango émission prochaine sur Nabo Sanité. Oui, continuez. Na 12 na 12 elobi. Car il y a des eunuques. Il y a des eunuques, oui. Voilà, qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Oui. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Oui, ok. C'est que mouton qu'on comprendre, à comprendre. Ouais, pour comprendre, tu as une ignorance. Ah, Bobby, Enik ezali moto yo, aza impuissant. Nakoloba, moi, mobali to, moi si, donc azana Enik. Donc akoko bala te. Ce que yo ko bala moto bongo aza Enik. Et Nzamba lui que moto yo, ndenga zawa. Parce que Bobby a expliqué bien. Il a des Enik, qui a botama bongo, aza Enik. Vous comprenez? Mais Moussou, bâtonné ba commissaire unique. Il y a des réalités. Au bimaki na mosa mutu, topo bimaki na mosa ndumba surtout système angeza na basi ba este. Au bimi au pese mbongote abomio. Et là et loko elali. Et donc au kobanda nyo surtout comment impuissant libela. Il faut nzamba akuta loka tukuta na bata bongo to bondeli nzi abiki. Vous comprenez ce que mais oyo nzambe yemoko ki abimiso oza unique. Okobala te. Mutu moko na limité awa. Jeune atangi asisi na campus ba pese musala papa ni azalaki pe na mwa moyen atie na musala et ba ofuta ye mbongo ebele ba ofuta place bati azalaki pe na avantage aux mois $2000 par mois mais ye pe frère en Christ assemble la église moka munene aw alors asombi lupango asombi voiture siko ifa bala aki asali pe choix moi si c'est en Christ quelque part siko ba otanga ko banga nzambe moi si pas ndimi na ye mais Aki a sali près d'autres, à 5 factures. Moi, ça y a qu'à payer à sali misala, tout. Mais chaque semaine, après ça, moi aussi, donc samedi, après ça, moi aussi, $100, pour ça, on a besoin. En dehors, il y a besoin de qui n'a kabelo 400 ou 300. Mais chaque samedi, après ça, $100. Ouais, moi, week-end, tout. C'est que ma zone mon bon. C'est que ce qu'il y a dans famille, atika papa $100, pesa maman $100. Bon, babouf, bazali, bof, deni, aga moi kechi mani tout. Pas, apprécier. Ce que pasteur na bango pe de part et d'autre ba prophète na balobi ke libala eza ya nzambe. Vous comprenez? Ngai nzamba yeko bisanga ke libala eza ya nzambe te parce que il y a un problème. Ah, voilà ce que et comme pito pale. Nana yoka kingai. Parce que toi ebani na serwana. Tu bani na frère wana te. Bon, ça va? Serwana pas koto doute ça. Te, à kota ki na no doute.
Mais si quand on basali des près d'autres, frère 5 factures, c'est comme qu'on kende kuna ko sala misala. Mais c'est là qu'on découvrir quelque chose. Nalo batona kata. À redécouvrir en gros. Hein? À découvrir en gros. À découvrir. Bon, excusez-moi, eza émission tozolo ba makamnyoso pour éclaircir les enfants de Dieu. Amen. Kuna frère akende ke musala te po basala ka lundi ti vendredi. Samedi basala ka te. Yepe alambi tout sera ke sukola. Frère pe azo azana chambre soko sala nini sera yepo pa ko mafuta le akati forme. On comprendre, vous comprendre kaka makambo ndenge zali. Mais kobi bolembo. Mais frère kuna et l'autre côté, munene ndongo monena taille wani surtout et l'autre côté. Sera leli. Deuxième fois, 4, 5 fois et l'autre côté. Ah mais likamo nini boyo. Oh nabité na botama kabongo. Donc banda botama azaka bongo. Ay siko santé ki mobile na été. Et l'autre côté. Siko yo on ndenge nini kati bo ba bondela pona ndenge nyonso. Na lika ba hôpitaux, ba non surtout et l'autre côté. Donc sert déjà à décourager. Siko or libala il fait ça là dans 2 semaines. 2 semaines pe koki ba yendenge ça ka d'autres ba nini tout ba se préparer pour ba yotika d'autres. Des abati kango vendredi comme ça ou jeudi comme ça bon. Mais yango là jeudi. J'étais là. Jeudi les 2 familles, tout quelques personnes pour bâtir Kabiloko. Moi, si Babengi, na papa et moi, si papa et moi, ça c'est ingénieur. Ah bon, ma fille vient. Aïe, bon, j'enveloppe pendant ce que l'ingénieur bala yo pesanga. Oh, na ligne ngate. Ah oui. Oh, na ligne ngate. Oh, yo, qu'est-ce que tu dis? Hein? Toi, tu es toujours rebelle. Tu veux m'humilier? Oh, na ligne ngate. Eh? Et il sont venus Babengi pembeni na papa leki. Problème. Et ngapi na pusani? Oh, ni kama ni lisa. Oh, azali mobilité. Oh, a mobilité ni amwasi. Amwasi. Tala. Quelle conséquence? Oh, tu connais le eloko ni la kisaka mwasi mobali ya telingo nginga, engambe mobali ya nini? Kuna zéro. Abi oh, si on a no bale pona nani, to ke vanda loka ser na frère, na loka nini? Yana leki. Yana leki. Est-ce ngana leki na? Oh, leki ya ndenge nini? Oh, sera gangit. Ah, nalingite ndeka sana azane mobilité. Bon mon ebongo te mobilité. Na boy, na. Et c'est comme ça que ils ont été humiliés. Bazuna biloko, bazongi. Jusqu'à présent, hein, frère Nazaka Bongo. Parce que c'est Dieu qui l'a rendu comme ça. Ce que ça l'a kabatou, tu comprends de là? Oui. Nzambe abikisi ndenga bikisi batebele. Mais si les loyers. Azaka Bongo. Vous comprenez? Mais sert à kenoba la soda na kankokolo. Le batuni est-ce qu'on a mobile et on de mobile. Voilà, autocollo baké, tous ne comprennent pas ça. Oui. Ce que ceux qui libala ya bongo. Hein? C'est ramé kaka penza libosote ke baké ti na civil na religieux makamuso. Tango ba ke kuna na mbeto eloko ezate bafanda ko batala naka. Après moi c'est comme tricher comme il est. Est-ce que comme problème? Sur libala bongo so bomi ezaya nzambe te. Ceux qui sert ndenga boma ki libala akeko bala mobile mususu. Il n'a pas péché. Elle n'a pas péché. Hein? Vous comprenez? N'attends un verset. Ok. Romains chapitre 7, verset 1 à 3. N'attends un verset, on a verset moko pour tous ceux qui sont en témoignage. Bon, si pour tenir mon cœur. Oui, parce que cette question est posée qui. Romains chapitre 7, verset 1 à 3. Bible dit, ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Et que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Aussi, une femme est mariée, est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, dit vivant de son mari, elle devient la femme de notre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère, en devenant la femme d'un autre. C'est raison a raison, na question na ye. Pour totangi, na Bible toyoki yango. Na tangi deuxième verset pour na tokota na nini. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 13. Voilà, rapidement. 1 Corinthiens chapitre 7 na bani na verset 13. Yoka bien. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Okay?
Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vos enfants seraient impies, tandis qu'ils sont maintenant saints. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Vous avez comprendre. Très bien. Balobinin, toza lié na eloko wana te. Soki waza mo pagano. Bokabwana. Soki okabwana bokabwana na bino parce que c'est un païen. Sœur okokufa pona libala. Frère okokufa pona libala. Yo kana ote mobala kufi abela vesa kufi pona mwasi. Si. Yo kana ote mwasi kufi pona mobala. Si belé. Et que o mona ki mobali abani ko la kiso lokola ki asambela kanzo ka sambela kate lukuta ndoki. Siko yo ke bala ndoki. Ok bala magicien, faux prophète magicien. À cause ça qui va miracle okuta, mais comme andako okuta ma réalité mususu. Vraiment. Mais si ko yo ko osala. Divorcé. Soki Bible lo bien, soki on lingi o vivre na ye, bo vivre na bino. Mais soki on moni que non motoyo na okufa. Na kabani na bi oza lié na loi wana te, c'est la parole toka ta Bible. Parce que yo lié et utaki wapi. Voilà, c'est ça. Yango sikoyo nazo répondre. Nga tangu nazalai na ngai maître na lingi na nga mwasi to yimi na ye azuzemi. Tanga azuzemi. Na bon lokola na za venturier te. Alors yango pe créer ki nga problème na place na bando vanda. Voilà. D'abord bitumba ezalaki nano. Kimi ezate et tout. Bazo torturer yo mais eyekuta na likambo wana. Wow. Wana ezalaki somo nde salaki ke même na kité wana ba bingana nga. Parce que ba bingana ngai plusieurs fois wana. Oui. Alors nde esali ke nzamba yo kosunga na la l'église kuna pe ba mundir nga d'abord l'église et puis na ke pastani nzamba yo sunga tokuta na frère oyo nini nde to voyager naye ti na zongi na moi quelque chose moi si aye ko bota ainsi de suite bon tanga ba droit avant na kende ba senga ba droit nde ba senga ba droit mikongo na ke na pesi mais moi sala limakamba libala te parce que azana zemi ti ya obota mais moi si azana na zemi il y a 3 mois na kangi na mobali. Voilà c'est ko bombela kabiso zele mutuna o. Voilà, soki mutuna te na linga ko lobate. OK. Voilà. Na kangi na mobali. Donc boye ezate ke nini te nga na ye na tiki moi là na bimi. Na ke eleki ba 45 minutes na bosani eloko moko na yo songa. Ndazanga na ngai na idete. Ko zongo na zongi na kono azate. Azata ki wa. Bon, lupango ezali no clôturer, ya ba voisin pe. Na bon, na douce la côté ba voisin pour na bimela na douce pas voisin na jo na pesa simbi ba olembanga payer a simbi mafuta extra clair gamme na ngumu bimba nani tu ozo na yeli natika zongo lokola ayebinga bazaka en face donc quand na ti kana ti zona banga sotami donc nazangi le koloba non parce qu'on me c'est zemi zaka yanga to za jo na soki ni donc non mais oyo soki no bina simbe wa donc non manga muzambe donc il fallait jo na kanga jo na kima libela na mona shooter nde na siliki na kei après ayo landanga ya leli ya stengi bolimbisi ya kosa isusu te tout ba explication belé et na yo limbisa to continuer mais buzo bato mais bref moi si asali ekobo 11 fois. Oh. Nazo limbisa ya zo senga bolimbisi. Je ne sais pas ce qui Bible yango otozotanga ce qui vous comprendre yango bien. 11. Yango yesu alobi sauf pour motif ya infidélité nde okoko boya ye. Donc akoka passe na ote. Voilà. Bon na époque wana na bando si mama mbongo. Nazo sala ngoka. Wana pe kasi tango ba modir tout après na voyager na zongi tout na komo si mbongo siko. Na yele mbongo ezali consort tout na pese mbongo teka banini nga moko pe na beta mo mutu ainsi de suite mais donc ici Mathéo likamunini bo nzambe qu'est-ce qui se passe au juste alors ti musuku te comme na komi pesa na prière makasi mais omona nzambo la kisangai place ya zali na mobali na makamnyoso allez tango na zongi boy na komi no vanda na vandi yo tu wapi alongwa basi papa ngabe na tuni o tu wapi yamoni ngala keleke pa ngala bite okendeki na place boy bozalaki na mutu komone boy bokoti bosanyo sengi bosala courant ezalaki te mai pe kendeki na décrit siko tango mai ke lokolo tokaki mingi akiti na réception asengi cantine mai ba pese cantine mais ezalaki cantine plastique ya couleur noire atoki mai ayeli na chambre osuko le sili
après sur 2000 francs futa transport yalataki chemise ya liputa na pantacourt ya liputa yolataki body no ya jaune na boy tout oh ba ebisio ngabi oui limbisa ngai donc ngapi point faible na ngai zaka pardon attends ça comme ma bête ndenge nini c'est quand on senga pardon non ko bukinga mutema donc na fandi weti na bon na limbisio na limbisio alors biloko wa bongo 11 fois et puis au lieu que ngande na boya ye au comptant on pena 1 comme 11 ti 11 mozo limbisa na olimbisa au lieu que ngana boya ye mais yenda boyinga vous comprenez donc non ça bon pour kabwana au mona ke oyeboué au sukola onika bilamba ya mobile makango moni bila mais oyanga anika kate siko ngakutu nakanda donc au ne bonjour na bonjour pas question 40 net amoni ngate siko na zui mwana na sina memie ya fandi na kaka joana zokota ba moni ya telimba moko na misu nanga yambie ku yo fandi wa ye mobile miswa kota ka yambie mais ngata bonjour te ayambia pesi bisu na misu nanga ngala mimona wan boboti da ba mibale abimi pe ba mwana babimi no mo ni na telbeti allez sili na zuni mwana na kitisi na pesi pa koko nanga na bimi nanga motemi simbite 15h na zongi ayena noté na bimi lisusu ti na 19h ayena noté na bimi 20h na ayena noté na 5 kit na fandi ti 21h30 nde yo nazoya natune mais yo bando bimaki 9h ti longwa baswa papa sozo na osambwa nazalaki humilié journa bon ça va nabika bon merci beaucoup lobinde na ye na 26 mama na ye na 26 noko na ye na imoko na ba na décision bon maman vraiment na sali nyonso pe comment que na ye na bible na fani na bi c'est to sambel omoni longwa na papa mbala ati twa atelema kena atinga ka ngai bon alingi nete siko na sala nini donc na komi na suka alors ngai pe na ju décision a continuer vinaye na mbala oyo alobi ka obala ye et tout bon ba continuer mais nga na ko s'occuper na bana nanga se penza ma pesinga mwasi ngai pe na ko bala nanga esili to kabwani mama soki na lobi oyo finga nga pona pekisi na lobi alo yoki nete noko bi ngakuta mankenga na poka pona na ni alokoti ki na bi esili c'est comme ça qu'ils s'étaient séparés. Pena ebisa ouvertement na misa bote ngabi jour nga na kozongela yo nazala maudit vina nga mobile longwa mobala malédiction bonga total ni bon tant de choses mais maintenant le bagnon ça exact mais du moins à boinga et si nga pena activer ka décision na ici c'est comme ça qu'on s'était séparés. Voilà, vous comprenez mais bon finalité une chose parce que tango aboti mais deuxième nini avant deuxième mais kota pasteur abenga biso na chambre na ye avant disi biso pasteur va na katikati ngai na droite et na gauche abi o monde na vandisi bino eza pona boka bwana parce que nzamba lobi ke libala na bino eza volonté na été soki bo continuer yo Josué tu vas souffrir boyokinga otoyoki papa esili bokende toke to bien rien ngai na ba rêve na nga na olota ke to balani banini tout ngal bien rien yami bali pe écoute na mona o to bien mona na foi. Voilà, c'est comme ça qu'on s'était séparés et comme ce n'était pas la volonté de Dieu yango bible ndenge zoloba maman na pas cette réponse que voilà les frères ou la sœur ne sont pas liés na loi wana vu que car Dieu nous appelait à vivre en paix et non na vous étiez un homme de Dieu. Oui. Au souffrir nango 11 fois au kangi. C'est que fois ça a pu. Bon, finalité na ye. Te ngana laquelle m'a bête. Bon, ba sengi finalité na ye. Bon, mi bala ngopé ba bala payete. Voilà. Mais bana ose récupérer bango. Bon. Et bon, vraiment comme c'est la vérité, na kendeke yaya ko finga ngati na famille, abi bana ba bana noté, ba tata bango mususu. O sala musala punda. Aye petit style église devant l'église, a fini par répéter les mêmes choses. À 4 reprises à l'Obiang. Mais, na salanine. De Azata na posa un franc noté pour na bana wana. Te. Mais yoka ndesiko nzamba yoko sunga habite basa bana na yo. Nzamba pas sungi tango na yo zape fiancé habite. On voya kasoki ba moni bana baza photocopie na yo.
eza peut-être kanda to nini sunga kaka yango na sunga na kepe po na tango penza masunga na komi na mbongo na kepo na bala bana luka na bala kite na kutana koko na bango na mama na bango nani to sololi to yokani to se fixer. Ah oui bon bobenga na benga bango samedi comme ba pesa ngai suite samedi na benga ne papa ya moi c'est donc koko ya bana abi je ne te connais pas monsieur abi oh oui binga tene abi na yebi yote abi oh papa ngai mobali ya ngai papa ya nini tutu ngabu na yebi yote na yaki wana to solaki apasenga mutu mususu mutu anga tuninga tene na expliquer abi oh mais au bokilote atubusana me abi ye moko mama na bango abi ke bana basana bana ndi. Voilà des choses comme ça. Oui, c'est mais je le dis quand même, mais je souffre de mon cœur. Alors, on n'a pas voulu me donner les enfants. J'ai fait quand même la violence. Nazui, Batou comme témoin, toke ti, tokutanina, ye mama, na koko na bango ya mwasi, parce que koko mwasi na mbali bakabwana. Na bana bazao na mes enfants, je reconnais que vous êtes mes enfants. Mais du moins, boya, nzamba sunginga bokela ngelo côté. Ata baboy na bala bino mais boya. Bino bozana ngaba, ngana zana yolo. Donc, ce maman na bino linga utala bino, na misa mona bon. Aye, ce pe bino bolingo ke tala boko kende. Donc, mais na lingi to vanda isika moko, na bana nga mususu nyoso tout, to isika moko. Les enfants ont répondu papa est au boy. Ouvertement intoxiqué par les mères. Ah, voilà, c'est comme ça que j'ai laissé, mais je supporte mes enfants. Baïtide, ma comme tout, colia, surtout, je supporte. Voilà. C'est peu boya, na église, ba na église, ba na église. Ba ka pe na ndako. Mais bon, fan. Mais ba boyinde ba na ngai. Allez, ka bo mususu. Ah, ndokite. Ezaka ndenge na ibanda kala. Mais jusqu'à présent, Aza, et c'est moi qui paye sa maison. Ndako ba ofanda, ngani na futa ka puisque ba nanga bazongo. Na pesa pe ya kolia, toni tout na pesa. Mais ce n'est pas ma femme. On comprend parce que j'ai géré devant Dieu que jour on a nos ongles là, on a la maudit vie na mobimba. Et je n'ai jamais fait ça. Puis na kotika la kapé ko sala ngote. D'ailleurs, il moko pa bike abuja kapete que aya locatoire séduire toni tete. Non. Très bien. Ah, voilà. Parce que je suis comme ça. Ouais, on le sait, vous êtes tellement intègre, vous êtes toujours droit, surtout ponctuel. Hein. Quand vous dites 10h, 9h50 déjà vous êtes là, surtout pour quand on fait nos émissions. Alors, Turki continue na moi temps et biso. Voilà. Parce que ce qui combi teo tiki combi. Oui, na tiki combi. Ok, c'est pas. Ok, Proverbe chapitre 18. Natanga. Oui. Proverbe 18. Oh yes. Amen. Tala, yes ça bien. Amen. Yango, il faut pas que sakana na Yesu tonin. Tanga verset 9. Proverbe 18. Verset 9. C'est lui qui se relâche de son travail et frère de celui qui détruit. Merci. Natangi verset au pambate. Parce que j'ai subi ça. Et pas pasteur ba achasanga 2 fois. Hein? Tant on a pas pasteur et makamopé ya kombi ba tout et simbité ainsi de suite ne banko oya bando salanga et tout et simba kité. Na biloko lia yo. Voilà. Et yo kutanake grand frère akufi. Grand frère yanga. Tous allez 3. Mais grand frère akufa to tika kangana petit frère nangai. Oya landinga voilà. Nde grand frère akufi na guerre yo Jean-Pierre Bimba azalai na ba na est kuna tu kisangani ba Ruberwa ba indien ba bon azalaki pe chauffeur ba remorque mécanicien. Il était très brave. Alors ba indien na ba nani tu ba kimi ba tiki les sociétés. Tant ba tiki les sociétés pour agir na tawana ba bomaka na ma société mais ba ninga likunya ba tiki les poisons. Voilà, c'est comme ça que poison est même na loi. Alors tant on nouvelle yé nde il fallait qu'il se connaisse comme nazonga na famille kaka pona matanga. Nde nazongi na famille toleli tout pasteur amona na te. Talaka na église là qui après pasteur c'est moi. Pasteur Ayate. Ayate après ça peut même pas communiquer dans l'église que moni mokambi Josué berger Josué a éprouvé. Pas spirituel là. Et quand c'est pas spirituel ngati. Et on a solo. Même pas communiquer. En plus direction frigo hein. Lobo, hein? Oya direction frigo, lobo. Quand oyo eza ba mettre pas il panga liboso. Oui. Bon, boye eza première, deuxième, troisième parcelle eza wana. Lobo numéro 52. Nde matanga eza la ki wana.
Oh, batuyo surtout à l'époque, tous ça, maître. Ils avaient le pan moko qui va mekakate. Au Kabe, le pan bangala, vous n'avez pas mekakate. Parce que tous qui 10 garçons, ils sont tous bas sportifs. Ce cas, non, baby, voilà. Ba mekakate, aux à la maître, aux à la nani. Donc, Bouka Maseke, pour wana, au sambo. Mais, matanga, wana, mais, pasteur, na camarade, docteur Peter, bazole, kawana, kutu bazole, na direction frigo, baké na fini Kimbala. Et papa, moi, quand même, non, ça là aussi, maman, bon, baké prier. Donc, cousin, n'a pas dit, pasta. Mais, mon ton ami, n'a prouvé. Nous avons prouvé. Tozoya. Bakenda bayate. Si le jour que tu penses à matin, il est là. Bango na pe wole ke subo ke pa perana. Kaka ya moni bango. Na ngai pe na moni mais to teleme libanda nde to comprendre to sambo nde ba ba pesi moto. Oh ça va bon. Tozoya nde ba ke ba ya pité. On comprend le siko. Ils ont déjà rejet ya sakanate. Autant matin gesili nde siko il fallait na kende kuna et pas parce que pour na joie moi mu Sofia na ngai. Voilà. Na komi nde na bisie na papa. Nga na moni penza na osali lesu nzambe te. Mieux vaut nazala kaka frère na obanga nzambe no soutenir ba evra nzambe mais kozala penza boye au serviteur. Rien. Est-ce qu'on réfléchir pour ngate mutu na bengo ya bengo nzambe nga bien na réfléchir. Na sala ki bongo pour na bayaki déjà na moni que mieux vaut au vivre na ba sango que na ba pasteur. Mutema mabe lokola nabite soki na koloba plus que démon. Pour na ko supporter te ngane na zamu na ko supporter te que adjoint nga azo souffrir et tout mais le côté banco makamu surtout na bon alors makambele mais mususu peut-être na loba jour mususu nde sali ke na bisi bongo na bi en tout cas église na ko koya nanga mais nos services te nos servités bon na moni déjà moité bon et oui ça y est pandémie na esi nde na bimi OK na ke siko ndenge na ke wana en tout cas na sutuki 13 bibon kaka même jour awa ezala moi neti bouton ese bimaki ngai bon nga kanisika bouton siko kotoyo na sexe na bi 13 bibon pesa ya 13 na oyo bimaki lokola 14 oyo siko nde esala douleur moko impossible et puis kotoyo na ko ka mini kolata sous-vêtement nini donc le bas pantalon moko za munene touché te mais otambola ndenge nini donc soko lingo ke nata ko pisse makoleka yo kopanza donc insam douleur moko ke no bino no kufa oyo ti to koma 15 et c'est commis aw vous molika munini na mono yo bon ngape lokwa na za muta décision sur na décision nga penza la ki ferme na osala nzambe te mais to koma 20h nebiso ke commis total awa donc so talinga oyebanga te pe oleke douleur moko ke na tamboli malema na veni mbandaka na veni mbandaka numéro 4 ezalaki na hôpital ya papa Mukubidi na mbandaka na ngaba toyebanaki na mbongo te mais toyebanaki na mutu moko azalaki na comme frère Bosco na tamboli malembe ti kokomo na komi Bosco talinga olika muni frère ngabitala kaka poto bano prier na ye na mosi na ye akotinga na nini ya consulter ngo bino non oh siko moi pe ya ko pasolango ezate po epesi forme te eloko te koto yo donc akomelenga bakisi apesinga batonga pona e apaiser douleur nazongi douleur ka na biso ke ezao ko bazo tumbula yango alors esimbi te na beti susuma ke malembe titi na kuteli suna ye akomelenga ba valium tala na ye abio mela de na tongo de na poka na meli de simbite na union so na meli 10 valium à la fois et l'autre côté na oki ni pongi ni nini pe na zola la te douleur moko kenzabe na kufi mama na ti na bolio na bien mona kufa boy siko ndenge ni siko esimba te banti betiki simbite ni donc siko tambola te wana na zongi na famille matangi Cécile famille pe bitumba siko de kutinga na ni na ko kipenga siko na la pe na pavement libanda batu surtout balali na ndako ngana na libanda na pavement tellement pongi pesate na kumolela na mizambe boy na sala nini na vie boy pona nini kaka pasi nyoso kaka ngai boy na sala nini kana le boy na sala nini na moni balmoko pwa lumière yesu amelenga boy obon kande caméra ezabo
toza à 1 mètre. Pouah! Natika, atuni ngai, wana atuni, asimi nano ngate, atuni ngai. Josué, olingi okufa to obika. Ngabi na lingi na bika, obi zonga salelanga. Tala, ngabi na lingi na bika, obi zonga salelanga. Ngabi na ndimi. Pas l'équité. Nandima ko na pasi. Mais ngaboko, nazaleka choix zate. Ya au moins na pesi verset oyo que celui qui se relâche de son travail est le frère de celui qui détruit. Donc yo tam sozo la nangai, ozo ki manzambe. Ozaloko la prophète Jonas, tu ne vas pas réussir dans la vie. Dieu va te compliquer d'une façon ou d'une autre. Ozala mwasi, ozala mobali. Nzambe soka ponio aponio. Soko bwe ko salela, tu auras des problèmes. Je te rassure que okomona makam et ko simbate tout ce que tu vas faire. Et entraîner chèque, ba ko melayo, o sala bwe ekeye dindi, o sala be simbite, o mekabo o mona quoi. Peut-être okobela te. Pour yanga ezalaki malade, pour na zana ngane lokote. Mais ya yota mususu business simbate, nyo surtout ti oko tala oko ya kokufa pamba. Hein? Parce que on s'est relâché na travail ensemble. Alors, ti yeso ebisinga lobi boy. Ondimi ngabi na ndimi. Ondimi ngabi na ndimi. Abi bika. Atika bika. Nokimbala moko poa. Na koto. C'est comme si ba longoli eloko moko boy. Na komi bia bifukama, na fukami atenga loboko. Tanga tika loboko noki lokwa. Omone mutu soki o simbi reche zo lengi sa tonine. Zo lengi sa. Na lengi maboko. Na kanya. Ba disparaître. Batu balamuki ko. Ba bité événement sur le kananga na libanda. Na kanya. Non, na tika lokolo mutu a disparaître. Pas na telemi balamoko. Nini na zongoli bilamba na tala bo. Hello côté. Oh, na simba bo. Oh, lita mekitiko. Ali na bandolela. Siko na bandikolela. Na bandolela. C'est normal. Na via na bandolela. Ozo ngawa. Osele ka l'église. Bon siko nazala ko bijona zonga kaka. Sio quand tu l'as sous pasteur Ronyo bena voilà. Kasi yango yaki nde kosala mamungu. Siko courant wana ekotinga nde e activer sikoyo. Ba donc et activer makambo nyonso. Amen. Vision, prophétie, guérison, tout, et activer yango. Mais, lobby, na tongo, parce que c'est là qui va désert. Na tongo, na ki na sukoli, na nga ici là, Ozongi ba dadi. na zongi kaka na église. Amo na nga na église. Oyo sa musala. Na yeko? Allez, modéré, na interpréter ye. Équipé, ye ou ta talité. Et tali eta tuni ata matangi le kindenge ni te atuni ku tuté lokote. Na zongi kana na kata na kata. Na père spirituel na. Te asenga bolimbisi. Donc omoni tango na okoma na temps oya yaki kosenga bolimbisi nde wana isi na fungo l'église na komi ozwa mbongo ayaka na tindele mbongo na chikapa na futele billet aye azonga chikapa akondeka ngola isimbi te nde na refoulement akomi na chikapa ngam na tindele billet aye awa et puis na pise mbongo azwa garantie na mbongo a garantie azwa ndako et na futaka ndako neti lelo. Voilà na raconter l'histoire mususu tango na okoma na page wana. Aye asengi bolimbisi aleli na limbisa. Voilà, c'était tellement magnifique. Le lot au Suka. Merci beaucoup. Suka parce qu'on a eu beaucoup de temps, il y a pour expliquer. Beaucoup de gens ne comprenaient pas, mais moi aussi je ne comprenais pas que faut moi aussi pour faire cacapo au bala. On a eu à parler de ça et puis tout le monde est biki parce que je rappelle que l'autre fois l'émission précédente, on a l'otaka. Na ibisa kwa ngone émission qui. Ah oui. J'étais béni par ça et je suis toujours édifié quand je suis avec vous au plateau. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors, un message parce que tu clôturas na Yalelo, Nino Bomba. Témoignage non, témoignage de Silite. Ezamulaï. Témoignage alors, comment papa, tu es patient. Cette fois-ci, tu vas nous ça régulièrement pour toi avancer. Oui. Voilà. Nakolo banini, nazande kuna bino. Amen. Soko moninga na mabe, oyebisinga. Très bien. Nakobongola mpe motema. Vos questions là sont tellement importantes. Voilà. Et Zalanini, kobombate tuna question. Où ça t'appeler? Pour répondre. Papa, le numéro est affiché hein. Oui. Le numéro est déjà affiché. Le numéro est affiché. Voilà. Soko monaki numéro te na lobi même na maloba. J'ai des numéros.
muta yambaka ngate le téléphone ata mwasi nanga to mwana yambaka te ngamo kaka plus 243 oui plus 243 9 98 17 18 54 plus 243 9 98 17 18 54 Monsieur Sami Balezali plus 243 89 91 91 055 89 91 055 voilà des numéros mais na bonde libino ce que bengi nga uzinga te tika message pour appel manqué en tout cas c'est difficile na répondre appel manqué voilà so bengi nga tam sur notre émission au bon appareil ezo sonner kaka c'est comme tout le monde na yambaka te on sa l'émission tam sur nazote ya te nazala orgueil te voilà ata makolo na ko beta ata mbangu na ko kima ata ndo nazana ngai humble simple c'est tout là tana sima to kolala un témoignage kaka lelo avant émission papa mona moi retard na moni pena kitina wewa tiki jeep na et pena na wewa j'étais trop touché à ça voilà donc nazana ngai orgueillité nazana ngai pe assoiffé d'argent te nazana ngai pe lukutate voilà mais na cause na défaut nanga eza na ko loba eza nini tamso na bossa na kamingi na ko promettre na benga na herbo au moins na rappeler te na bossa ni voilà bo supporter nga na défaut nanga et puis défaut mo eza normal parce que oza yo mo na église oza sous père spirituel kuna basé belé yo moko yambaka malgré batumsu bazali mais ba émission ezali la internet c'est vrai chez biso est là mais ba télé locale ya biso na le kana RTNC na le kana univers group na le kana RTVS na le kana RTAC na le kana RTAE en vous seul c'est déjà trop moi ba chaîne belé na le kaka voilà comment ça la prière à suko voilà avant de prier na sengi na bino soko lingi c'est obligatoire te soko lingi ozwi mai kaka yomela osimi na loboko moko loboko mso seni no simba ngai soko po lingi ozana mafuta na osimi na loboko seni to simba ngai soko po moniki oboy na mafuta to nini na bien c'est obligatoire te oseka na to simba ngai et si tu es malade touche l'autre mal voilà et puis oseni to simba ngai mai wana soki na sisi prière mela yango soko za problème miso tiens na miso même oui donc ça tiens na miso papa musa biki bongo si azuka oui donc ça tiens na miso et suit afingola miso ba moni naye donc ngai na za mutu mais nzambe na pesi ngai don na lingi na bondela nzambe nzambe na nguya nzambe ya miracle Jésus Christ yon nzambe vivant okufa ko seko zana bomo obimelanga po bimelaka ngai lelo Seigneur na sengi okota likamba bana nayo au nom de Jésus miracle est opéré onction ya nzambe elata bino place nyonso bozali. Au nom de Jésus, miracle est opéré. Premier miracle, il y a Jésus n'a fait à Cana, ils allaient à travers Maï. Yesu a coutani na aveugle paix. L'Issus na Jean chapitre 9 a soi a sali podopoto a bise qu'est-ce qu'on a Maï a siloé a sukoli amoni Maï na ndenge bo simbi est commis onctionné. Au nom de Jésus est commis au bénite. Na kombo na Yesu mutu nyoso comme la vivre miracle. Ma futa bo simbi. Au nom de Jésus, onction et lata yango est commis oui d'onction. Bo sala bo mona miracle. Et yo muto simbi maboko na ngai. Onction lata yo sikoyo. Na kombo na Yesu guérison ekota, délivrance ekota, nzamba facilité makambo. On a lobby et là tant autres. Personne ne peut changer ce qui vient de sortir de ma bouche. Le Saint-Esprit activé makambo. Boza la servi na ba angelo na Nzambe, na déclaré na kombo na Yesu. Amen. Amen. Wow. On est béni à ça. Merci beaucoup. Papa, je suis le Kamba. Nasepeli mingi. Je suis béni. Je suis édifié. Merci à toute l'équipe de chez Biso Télévision. Merci à tous nos abonnés. Voilà, on est édifiés comme on dit. Bah, on m'a papa. Papa, tous impatient. Le surnom, merci papa. Merci à Blessing Casemiro pour l'assistance. Merci à Jonathan Mouka qui était derrière la caméra. On a eu à parler des témoignages du papa. On a pu répondre à toutes vos questions. Posez vos questions. Vos suggestions sera la bienvenue. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Cette émission est terminée par ici. Au revoir. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motu pasi intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire.
awa nde bisika nasechaka baplante banzete bamakasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformule na basolution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Tati, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso.